Somme de David de 19, 7 à 10. Ce qui est étant gagné les aliboués. Au Congo, il y a tata ya mwana mpe ya molimo mosanto. Mobeko na Yahweh ezali sembo. Ekobikisa molimo. Litatoli na Yahweh ezali solo. Ekopesa boyebi epai na ye oyo ajangi yango. Bilakeli na Yahweh ezali alima. Ikosepelisa motema. Ikomonisa miso polele. Somo na kobanga Yahweh ezali mpeto ekoumela seko. Kosamba na Yahweh ezali solo. Mposa na yango eleki mposa na wolo. Ata na wolo mingi malamu. Eleki mafuta na nzoyi na elengi. Ata mafuta yango makui na nse na ndako na nzoyi. Ukombo ya tata ya mwana mpe molimo mosanto de toleki na premier tour de chant lokola toyeba.
Nzambe alobaki maloba nyonso oyo ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na boongo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na nse te to na mai na nse na mokili te. Okukumbamela yango te to okosalela yango te. Po ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na joie. Nakobatela mpe nakokitisa mabe na batatali likolo na bana kino libota na misato mpe na mine na baoyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga nkombo na Yawe Nzambe na yo mpamba te mpo ete Yawe akolekisa te oyo atangi nkombo na ye mpamba. Kanisa mokolo na sabata ete okolisa yango. Okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso. Nde mokolo na nsambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko mokete yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe mombo mobali na yo te mpe mombo mwasi na yo te mpe libwele na yo te mpe mopaya na lopango na yo te. Po ete na mikolo motoba Yawe ajalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango mpe apemaki na mokolo na nsambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata mpe apolisaki yango. Pomisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoloba matatoli na lokuta na ntina na mojalani na yo te, okolula ndako na mojalani na yo te, okolula mwasi na mojalani na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngome mobali na ye te, soko punda na ye te, soko eloko nini na moja ezali na mojalani na yo te. Amen. Dès aujourd'hui na deuxième tour des chants. Bano 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 bano
Atata baseki, biso ke konana yo.
mokili tokolela oyo nyonso tu ezali koleka na mokili moto abosani yango azali te na libondeli tozangisa kotia nkamba te mpo nzambe na biso azali koloba ntango nyonso tu bareunion ya mabe ezali kosalama na yango tosenge na Papa Wilson aleka liboso nde tosenge na Papa Mpambo akoleka liboso nde Mama Marguerite akoya kosolisa. Papa tala mpasi maladi sa kufa mambo tinguti matujende tala bana babu bankaka bamilila bala kuna tala mfulo kuna tupitana bankaka bita fulo na musapare mutinu bana babu bankaka bita muna boloko papa ubadolo kambi bagai kabasheyo bedo bankaka bugai fifima vindu papa yizili munzo ya vai ya munzo ya vauka stuwa malomi malungi mo tuwa papa fika tosalela mo makala mo ya mkuta unitu zetu tatanzani mfumu Yesu tata mwana belela tala mpazisi wo kele munta tala malali bimbevu mamutin mutin matujende baba bigande wakala yetu kutuana ndukwamu lomele pelu vuva mu kuna nkamba Jerusalem papa lomele vuva mu kuna nkamba Jerusalem kadi nkamba Jerusalem isu sedabetu wa ontono Mfufuketu la woto na nkamba Jerusalem kelinga papa bikange wakala yetu papa piyali telamelu na kwala chika kutugana malungi mana bikatu alula mumo ya mkuta munitu zetu pachikuta salila mu mbwa senye mwana bila tulumele maonchono Ei sumwana Santo Nzambe na biso Nzambe na biso mokili oyo salaki yango na bolingo na yo pe na mawa na yo salaki biso bato salaki biso selon ton image et ta ressemblance biso bato pe tobengami banzambe kasi papa na mokola lelo emonani ete moto akomi biloko pamba biloko oyo salaki na maloba ezali koboma biso bato oyo tobengami banzambe nzambe na ngai ya liboso nasengi bolimbisi nasengi pamba te nazali na kobanga po ete nabenga kombo na yo kombo no ezali bule kombo no ezali santu yo moko ozali nzambe
limbisa biso bana na yo. Oh tata Simoni Kimbangu Kiangani tata mpe vya longo. Tata Simoni Kimbangu Kiangani tata jangela kuntima tata mpe vya longo. Tata Simoni Kimbangu Kiangani ojali nzambe tike tokumisama tokumisi ope tokolemba kokumisa yo te pamba tozali nzambe mokili oyo mutu osalaka yango biso bato osalaki biso osili kovanda na mboka Yerusalemi ya sika Yerusalemi ya sika nkamba tokumisi yo mboka ya nzambe esika tata pe mwana pe tata molimo santo osili kovanda tosengi merci mingi epai na bino basato na bolingo pe na mawa oyo bokolakisaka biso ntango nyonso pamba te kolala kolamuka ezali hasard te kasi ekomamaki ete lelo tokolamuka yango wana tomikutani awa biso nyonso bana na yo papa Simon Kimbangu Kianga nzambe tata molimo santo nini tokosenga nini tokoloba papa mokili tokolakisa yo te mokili tondi na makambo ya ndenge na ndenge. C'est vrai, biso bato esengeli tosilisa pasi nyonso eza na mokili kasi tozali kokoka te na ntina ete tozwi mabe nyonso tolati yango na nzoto lokola bilamba tokomi kilo moyen tosenga epai na yo ezali te relation na biso na yo ekomi na biso pasi misala ezali na mboka Yerusalemi kobanda na musée oyo nanu tosilisi te papa topesa ngo na nkombo na yo nzambe papa Simon Kimbangu Kianga bana no mingi bamusicien bamati na mboka Yerusalemi mpona les 6 juin mpona kokumisa yo nzambe topesi bango na maboko na yo kokende na bango bakomaki malamu kozonga na bango mpe papa topesi bango na maboko na yo kimia tozali kosenga na banzoto mpe na milimo na biso kimia tozali kosenga na mboka ya France ya solo papa satana asili kovanda awa makambo ezali ya ndenge na ndenge awa na ville de France mpo topesi bango na maboko na yo papa pamba te koyokana ezali te baparoise ekofungamaka kaka kasi tokosanganaka te ya solo ezali mawa papa kasi sunga biso pesa biso bomoko pamba te soki bolingo ezali entre biso nyonso ozali wana ile France ya solo likambo ne kokende liboso papa Simon Kimbangu Kianga niyokela biso kaka mawa na mawa no papa kaka tolobika na komba tata ya mwana mpe tata molimo santo Nzambe papa kisolokele lukelo sha nzambe papa da mwana kanga Salomo nzambe papa Simon Kimbangu tegela kanga papa nini na koloba na tango oyoki kolela bana na uta tongo to kuma kini siko yo baza kobelela yo tundi ya solo ya kosenga na bolimi siko ba to masumu mina mabwana yo papa otali masumu na biso to na musimbako na moko kati na ndako kwa papa usanga na siko yo mingi bazana banzela mingi bazana bito mingi bazana mkolo iyo zali nzambe ya nzambe mawa papa pasi za kata mukini lelo tozokomona pasi zobela na pasi pomba tozanga ikotosa bino mingi bolobi na satango kozalaki na nzoto papa totosaki moto tokomaki komona mwana wake masiki mais lelo tokomoni maye bolobaka ezalaki na mutuya lelo pasi ya moto ngondi komona papa limbisa pamba to biete totonga soko limbisi te tokotonga lolenge nini tala kufe komi lo wali seki mutu mundu akomona eloko pamba esika nyonso mutu azali pasi papa soko tali kaka na région parisienne tala na bisika nyonso bato mundu aza kotambola bakomi kosenga bakomi bamandian papa pasi nyonso wana po tozangaki botosi papa limbisa biso papa toali bana 7 ans kati na yo soko limbisi te ezala biso pasi bamboka na biso kimi ezali te Afrique noire mobimba papa pasi pamba te tozangaki kotosa pamba te rebi mwadi Congo ezali source berceau de l'humanité sommet ya kobato kobakote pour kolongola mutu mundu na mungu nyonso lokolo tozangi kotosa bino ba papa tala lelo pasi tozali komona olobaka na biso papa est ezali porte de sortie est ezala porte d'entrée papa lelo tomoni porte d'entrée wana ezali kotungisa milimo ya bana nyonso peuple congolais ti ezali ya monene tozali kososola te oyo ya kopemela na est
mais les autres là tozali kotosa bino mayebo mingi bolobeli biso na sa tango totosia moto yango na papa tokosenga na bino bolibisi pamba te olobi totamona mibeko bolingi mpe misala papa na misala oyo na paso toza kati nango soki olibisi biso to tosala misala lolenge nini mposa yele totonga nkamba yeluselemi papa pambola bana mingi ezangi biso misala ezangi mikanda ezangi kimi ezangi na bandako tovali na kati na mabota na biso yango na papa oyo tokosengaka na ntango nyonso bino bozali bazalisa likolo na se mopesi nyonso mokokisi nyonso eloko moko ezangi bino ezali te papa limbisa biso kaka na mabumu na biso papa oyo tokosengelaka bino ntango nyonso na komona bino basantu tata mona mpe mosantu amen. na bolingo ya bino basatu tata mwana pe tata molimo santu nzambe wa biso tata simoki mbangu kiangani sanzo la makumisama obateli biso poso mobimba komisi biso mokolo malelo ya yenga ya bosantu papa tala tata selo na mama selo batamboli liboso ya bana bayo kuna kolokota makabo oyo bana na yo babongisi ya mitema malamu papa tikito pambola oyamba yango po ete ekoka kosala misala ya yo kanisela bana na yo papa po ete ntango bakozwa bakotonga lingomba bakotonga bafamille bakotonga bakosalisa mabota nzambe wa biso ni tokosenga epa na yo ozangi koyeba banganga nzambe na yo mpe totia bango na maboko na yo papa pesa bango nzoto kolongono pesa bwanya pesa bososoli bomoko boyokani bandi mipanso oyo ya yo papa tika ete osunga bango osalisa bango baoyo bapesi na bao bapesi te biso panso tumipesi epai na yo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Nkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu nde tozongi lisusu na mokanda na biso ya bomoi na baoyo baye nsima totangaki na nzembo ya bayuda psaume de David 19 7 à 10 na nsima nde tozwaki na
Kozomi, Exode 21 à 17. Sikoyo matin, ya na biso ezali na Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23. Nde tokosukisa kaka lisusu na Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Soki tozwi etangeli ezali boye. Okombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu. Liso ejali mwinda na nzoto. Soko liso na yo ejali malamu, nzoto na yo mobimba ekozala na pole. Nde soko liso na yo ejali mabe, nzoto na yo mobimba ekozala na molili. Soko nde pole kati na yo ekomi molili, molili yango tu. Wana na toleki na Matthieu 7, 21 à 23. Soki tozwi etangeli ezali boye. Moto na moto oyo akoloba na ngai nkolo nkolo akoyingela kati na bokonzi na likolo te, kasi ye oyo akosalaka mokano na tata na ngai oyo ajali na likolo. Mingi bakolobaka na ngai na mokolo yango nkolo nkolo, tosakolaki nkombo na yo te, tobikisaki milimo mabe na nkombo na yo mpe na nkombo na yo tosalaki misala na nguya te. Nakoyambola liboso na bango ete nayebi bino soko moke te. Bolongwa na ngai bino bato na misala na lofundo. Nde tokondeli okombo na bino basatu ya bule tata mwana mpe ya molimo mosantu. Nzambe na biso boyokela biso mawa. Tuiti ko tanga mikanda oyo na kati na esika oyo. Tukomi na tango oyo ya kolimbola. Nzambe na ngai bolata ngai na makolo. Monoko ezala ya ngai kasi maloba ezala ya bino. Oyo na koloba awa na ngai na bandeko na ngai tosimba yango tosalela yango po ete na mokolo wana tango yo okofuta moto na moto nde tozwila yango lifuti, nde tosukisi boye na bolingo na bino basatu ya bule tata mwana mpe molimo mosantu. Amen. Na nzembo ya bayuda David asalaki 50 bamisusu mpe nde basalaki, kasi lokola 50 loyembo baoyo basalaki bayebanaki te nde bazwaki yango bayaki kotia yango na charge ya David. Nani moto asalaki likambo mpo ete bana Israel bakende na bowumbu wana ezali koko Abraham. Azalaki bien na Nzambe, yango Nzambe azalaka na moninga te. Nzambe azalaka na famille te. Abraham azalaki bien na Nzambe, azalaki l'homme selon mon cœur. Nyonso abandaki kosala Nzambe abandaki kosepela. Koko Abraham soki asali mabe afukami asengi bolibisi sika Nzambe, yango wana Nzambe abengaki ye l'homme selon mon cœur. Abraham abandaki kotosa kaka na iloko ya mokie oyo esalaki ke libota bakoko na ye bakende na bowumbu.
kaka ndeke nzambe ayebisi ye otumbela ngai mbeka ya ndeke. Moto nyonso to azali awa ayebi Abraham amonaki monene ya nzambe, amonaki monene ya nzambe, ndeke ezali eloko ya mokie esengeli te asala yango ndambu ya amonaki lokola nzambe wana aza monene esengelaki asala yango ya mobimba, me esika ya nzambe ezalaki bongo te. Nzambe abalukaka na seconde, atali bolamu nyonso tu oyo Abraham asalaki te. Nzambe afutaka nde na suka, ayaki kolakela ye libota na ye eyaki kokende 430 ans na buumbu. Kimbangiste okoyeba ye kaka soki alati vert blanc, soki aza na civil na cité moyen oyeba ye ezali te. Mpona nini Kimbangiste ase déformé? Nzambe na biso pe azali koloba yango tango nyonso tu sala na yo oyo ozali kosala, me na nzela ya tumpa akozela biso. Moto na moto amituna, eske nga naza kosala oyo nkolo lingomba aza kolinga? Na mibeko toleki Matthieu 6 21 23 eye koloba nini? Wana ezali nzambe moto apesi mobeko na ye. Nzambe alobi oyo atambolaka na mobeko na ye, mobeko ezali koleka mafuta nzoi na elengi. Mafuta nzoi ezalaka na secret. Moto soki ale poison esengelaka lia mafuta nzoi. Mafuta nzoi basalelaka mo mosala ebele, na nzambe ayebi yango. Kasi aye koloba moto oyo azali kotambola na mobeko, azali koleka moto oyo azali kolia mafuta nzoi, ezala loboko na ye kwei esika mafuta ya nzoi ezalaka. Nzambe moto alobi yango. Yango yo pe nzambe na biso aza koloba ngo tango nyonso tu esengeli mibeko totia yango liboso. Ozali ya maladi, mais oye ofanda na ndako ofandi te olobi il faut na kiende kosambela mobeko. Aye koloba na biso lisusu totongamize, totongamize. Alobi bolingo mibeko misala. Tango mosusu na bolingo ozate, tango mosusu na mibeko ozalaka te. Yo vraiment na mibeko ngana yo tozalaka te. Aye koloba na biso totonga nkamba Jerusalem. Nani azali kotonga nkamba na ndenge ya bosolo? Nani azali kotosa oyo nkamba azali koloba? Matthieu 7:21 elobi nini? Ezali te ba oyo bakolobaka nkolo nde bango bakotaka na bokonzi ya Nzambe. Ezali te ba oyo bazali kosala oyo Nzambe azali kolinga. Nani wana alobaka nkolo? Ipelipe awo uba tuzali. Soki tuzali koganga okomona ke moto wana vraiment asalaka oyo Nzambe na biso asengaka, mais motema ya moto na moto eyebi oyo yo oza kosala nyonso ekolekana. Mokili oyo ekolekana, bisengo oyo ekolekana, nyonso toza komona awa ekolekana. Kasi makambo na ye aza koloba
kosalama alobi nini mise esefungwami na molimo na bunzoto sikoyo na bomoto alobi na biso totonga mise awa ye alobi boye monguna ayebi ete soki mise esili soki nzambe asepeli bana na ye mpe bakosepela monguna akoti monguna akei ntina nkamba afandi monguna aza kozwa baplan nyonso tu aza koyoka nyonso tu aza kokende kosala bareunion soki na nkamba esika nzambe azali bareunion eza kosala bongo awa esika tozali bareunion mpe ezali kosalama esengeli na biso tozala makasi lisu na biso etalaka kaka na nkamba matoi na biso eyokaka kaka na nkamba po ete lobiko eza kuna nyonso ewitaka na nkamba asengi totongamise ye moko na 21 ntango mondele azwi ye ayebisi ye Simon Kimbangu yo oza na mbongo te lingomba esengaka mbongo mpona kotonga lingomba alobaki mbongo na ngai ezali bato na ngai ayebaki mbongo na ye ezali biso baoyo tovandi awa kasi liloba na ye alobaki monguna mpe ayokaki monguna ye kofanda alobi na kodistraire na koyesa bango maboko makasi c'est le moment moto na moto amiyeba moto na moto asosola mokonzi na lingomba azakaka mokonzi oyo abikisaka yo na ngai azali kaka moko na mokolo wana ekoyebana nani alandaki moto nani alandaki nzambe ngonga oyo tokomi ekomi ngonga ya pasi litoi na biso eyokaka kaka nkamba keba bakoyela yo masolo oyo ekolongola yo koyoka nkamba biso nyonso to matoi na biso ezala na nkamba alingi nini nkamba asengi nini nkamba alingi evolution nini na nkamba ezali koleka moto na moto asala examen de conscience yebisa motema na yo soki omemaka ngai na nzela ya mabe lelo natiki mateya oyo nayoki mokolo ya lelo na revolte okozwa ngai lisu te soki moto ayeli yo masenginia to moto ayeli yo makambo oyo nkamba alingi te yebisa ye mateya nayoki na mokolo ya lelo na revolte na kolanda kaka nkamba na kotalela kaka oyo nzambe na biso azali kosenga mpo ete molimo na ngai ebikisama oyo tozwi na mokolo ya lelo tika ete ezwa place na bomoi ya moko na moko mpo ete na jour wana nazwela yango lifuti na bolingo na bino basatu ya bule tata mwana mpe molimo mosantu amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
mais ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes et la puissance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui sont venus pour la première fois partager la foi chrétienne avec nous, nous informons que notre culte dominical est composé de deux parties. Il y a la première partie que nous appelons par la partie liturgique au cours de laquelle nous louons le Seigneur par les psaumes, par les cantiques, ainsi la lecture biblique des Écritures saintes. Et donc la deuxième partie de notre culte, que nous appelons communément la partie sociale au cours de laquelle nous informons les nouvelles de l'Église, de communiquer, et ainsi nous nous saluons mutuellement. Cependant, cette deuxième partie qui est la partie sociale est unique en son genre, car nous allons procéder les minutes qui suivent à la cérémonie d'ordination, un acte par lequel sera administré les ordres. Sans plus tarder, car nous courons derrière les trotteuses, cette cérémonie sera animée par les membres qui sont avec nous présents, à la tête de laquelle nous avons le conseiller général, le révérend pasteur Nixon, que nous inviterons à passer par la suite. Nzambe na biso ebandela programme topesi yango na maboko na yo mpe suka na yango oyo moyina abongisi longola kimia na yo ezala na esika oyo na kombo na tata mwana mpe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tokomi na ntango oyo tokosala installation ya bamuta na kati na paroisse ya Blanc-Nil. Kasi na kubenga papa pasteur Romain aya liboso poti tosala mosala ya mo elongo. Tokobanda na ordre de mission ndenge tolobaka ntango nyonso soki bomoni biso na baparoise nyonso ezala awa na Europe na Amérique mpe na Asie seke natindami na mokonzi.
soki na ye na cadre privé na boya na kovanda na ngai nayoki mate na silisi na zongi kasi lokola nazali na enveloppe ya nzambe na biso esengeli napesa bino yango ndenge ye atindeli tokopesa liloba epai ya papa pasteur Romain atangela biso ordre de mission ya mokonzi ya boli. Au nom Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Tokotanga ordre de mission ya papa conseiller général la paroisse à Blamini. L'église de Jésus-Christ sur la terre passe sur l'envoyé spécial Simon Kimbangu, siège international, le chef spirituel, représentant légal, ordre de mission, numéro 018 par EJCSK par CS par 01 par 12 CS par 2018. La personne dont le nom est repris ci-dessous réside en Allemagne et chargé d'effectuer une mission pour le compte de l'église kimbanguiste dans les paroisses kimbanguistes de Creil et de Blamini dans la ville de Paris en République française. Il s'agit de Révérend Nilson Sakwameson, conseiller général de l'église kimbanguiste, résident en Europe. Motif, installation des pasteurs responsables des paroisses kimbanguistes de Creil et de Blamini dans la ville de Paris en République française. Départ, dès que possible, durée 4 jours. Retour, fin mission. Itinéraire, Allemagne, France, Paris-Blamini, Paris-Creil. Prise en charge, l'église locale. Notez bien, le rapport de la mission est déposé au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'EJCSK. Les autorités civiles, policières, militaires et ecclésiastiques sont priées de lui apporter aide et assistance en cas de nécessité. Fait en Kamba, le 12 mai 2018, le représentant légal Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Wana ezali ordre de mission ya papa conseiller ndenge azali kotambola na baparoisse na biso. Lelo tozali na paroisse ya Blamini, mais il y a 1 mois et demi nazalaki na bino awa elongo na papa inspecteur général résident en Belgique. Tosalaki musala oyo esengelaki tosala, tomonaki bambuta oyo bazali kotambusa paroisse ya Blamini na mesure tozwaki disciplinaire bavandaki bazali kosala mosala moko te nde dossier ekendaki na nkamba. Décision ya mokonzi abule esekomelaki biso ndenge tokoyokela yango na ntango oyo, kasi tokokende étape par étape. Tokobanda na décision ya liboso tokoyoka yango biso nyonso nde tokoleka na oyo ya mibale mpe ya misato. Décision numéro 083 par EJCSK par CS par 01 par 12 CS par 2018 du 4 mai 2018 portant nomination d'un pasteur responsable des paroisses de l'EJCSK à Blamini dans la ville de Paris en République française. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste vit l'ordonnance de justice numéro 02 par 148-149 par du 1er décembre 1960 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel qu'est modifié en ces jours. Attendu qu'il y a lieu d'apporter une dynamique dans le fonctionnement de la paroisse de l'EJCSK à Blamini, dans la ville de Paris en République française, à la lumière de l'Oukoutakano,
tenu en Kamba de Jérusalem le 17 octobre au 2 novembre 2016 et celui du 11 au 25 avril 2017. Vu les dossiers de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1, est nommé pasteur responsable de la paroisse de l'EJCSK à Blamni, dans la ville de Paris, en République française. La personne de l'honneur est reprise ci-dessous. Révérende Makaya Eugénie, Tosenga Mama Lekale Bosso. Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision sont abrogées. Le directeur du cabinet du service spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste est chargé en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision qui entre à vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba, le 4 mai 2018, le représentant légal Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Wana ezali décision ya liboso ya mokonzi abule le banda lelo tolakisi officiellement responsable paroissial ya Blamni azalaki na grey azali lisusu na grey te akomi motambusi numéro 1 ya paroisse ya Blamni. Banani bazali nsima na ye oyo bakosala na ye na kati na bureau paroissial nde toleki na deuxième décision tolanda yango na bokebi po biso nyonso tozali awa tozali batémoin ya se barange toza komona te nde batémoin ya likolo. Décision numéro 2. Décision numéro 094 bar EJCSK bar CS bar 01 bar 12 bar CS bar 2018 du 17 mai 2018 portant nomination de membres du bureau paroissial de l'église kimbanguiste à Blamni, dans la ville de Paris, en République française. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste décide, article 1, sont nommés membres du bureau paroissial de l'EJCSK à Blamni, dans la ville de Paris, en République française. Les personnes de le nom sont reprises au regard de leurs fonctions. Papa Diacre Waïsa Togo Jimmy, évangéliste paroissial. Numéro 2, Papa catéchiste Lusiki Labadou, secrétaire paroissial. 3, Papa Diacre Mbobo, diacre responsable. 4, Papa Diacre Batantou, Jean-Michel, comptable paroissial. 5, Maman catéchiste Mavamou Sanoulou, trésorière. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 3. Le directeur du cabinet, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre à vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba, le 17 mai 2018, le représentant légal Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Autant la notification, maman pasteur, Kamba, le 9 mai 2018, numéro 70 par EJCSK-DC, par 12 par CS, par 2018. Objet, notification. À la révérende Makaya Eugénie, passé responsable de la paroisse de Blamni à Paris, République française. Révérende. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, nous vous adressons nos salutations fraternelles et vous informons qu'il a pris à son éminence Simon Kimbangu Kiangani,
chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, de vous nommer par la décision numéro 083 par EJCSK, par CS, par 01, par 12 CS, par 2018 du 4 mai 2018, dont vous trouverez copie en annexe à la fonction reprise sous votre nom sous-mentionné. À cet effet, nous vous présentons nos sincères félicitations et espérons que vous mériterez par des loyaux services et de bons résultats la confiance du chef spirituel et représentant légal ainsi que de toute l'Église. Nous vous en souhaitons bonne réception au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Le directeur du cabinet prévéra Landou Ndombasi, pasteur. Nabino Batu Uzimukumba Mokana Nzambe Robinini 1 Timothée chapitre 3 du 1er jusqu'au 5e verset. Bizaleli oyo esengeli ezalakati na bino bandimi oyo bino kokotambusa esengeli bango bamona yango kati na bino nyonso oyo toyoki na mokanda ya bule esengeli bizaleli wana oyo Nzambe apekisi na batambusi ya lingomba bino bokutama na yango te bozala ndangisa po ete bandimi oyo kokotambusa bazali bandimi na bino te, bazali bandimi ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bozala na limemia, bozala banzambe soki bandimi bamoni bino kotelemi bayebike oyo bakoloba euti epai ya Nzambe yango tina bobengami banganga Nzambe. Kati na bango bazali liboso na biso ezali mpe na banganga Nzambe mosusu bazali ya kovanda ndenge bazala bakorali kuna bipai na bipai. Ndakisa Papa Diacre no azali diacre akosala mpe na bango. Mama azali liboso na jiteki ye bazali diaconesse. Biso bandimi topesa bango maboko. Nzambe alingi kimia ezala na paroisse oyo epesa mpe ndakisa na Île-de-France. Pamba te bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani baza ebele oyo bakoya kosangana na biso nyonso tozali esika oyo mpona lelo. Tosilisi na kombo Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Amen. Saluki besalanga ikiange nzambi yose. Déjà réception nzembo. Isa nzembo ya banganga nzambi. Saluki besalanga ikiange nzambi yose. Comme membre du collège international. Donc, Azali ko dépendre dans Gamba.
makamuna ye nyonso banda kosala ekobanda kouta na nkamba. Tozali biso nyonso na conseiller général Papa Sidia, tozali kodépendre na nkamba. Soki nkamba atindi nde tondingani, soki nkamba atindi te tozali kaka wana kotala bino bandimi. Nde yango wana banda lelo na France tozali mpe na bainspecteur mosusu. Na yango lelo tomoni ya biso na paroisse ya Blanc-Ménil, mais azali inspecteur ya Blanc-Ménil te, kasi azali inspecteur ya mokili mobimba. Tosilisi na kombo tata mwana mpe molimo mosantu. Amen. Amen. Tobonde. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ya solo tokokisi liloba na yo. Ndenge otindaki Papa tolakisi na banzene neke ya se pe na bino banzene neke ya likolo bambuta oyo yoponi awa na paroisse ya Blanc-Ménil. Papa Nzamba azali mwana na yo oyo yobongisa kati na ye tikate kokisama. Nguya na yo yataka yetango nyonso elongo na bambuta nyonso bauti koleka. Nzambe mbote tozali kopesa ezali symbolique, kasi ya yo eselekaki na molimo pote kokisama esengeli totambola ndenge elingi yo Nzambe na biso. Makanisi ya moyini Satana ekoyaka ntango nyonso, kasi loko tokosenga na bureau paroissial na conseil paroissial na bamambo ya collège longolaka posa ya makambo ya mokili. Pesa ntango nyonso posa ya makambo na yo oyo ezali na litomba na mokolo masuka. Ya solo Nzambe na biso nguya na yo ekosala banda ntango oyo kino ntango oyo kobenga moko na moko toya kokutana na yo na molimo epai obongisela moko na moko na ebonga na ye oyo Satana abongisi kotika te esika, kasi ya yo Nzambe evanda kati na bambuta nyonso kobanda ntango oyo ti ntango oyo obongisa na komona tata mona mpe tata molimo santo. Amen. Amen. Okay. Tata mwana pe tata molimo santo tosilisi programme ya nomination de tobengi papa secrétaire aleka liboso mpona continuer programme. Tokomi na ntango yango tokumisaka Yerusalemi ya sika. Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! 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 Yerusalemi nyamba Bikundanga Tata Nzambi Fumulisu Yetata mwana velela. Tokomi na ntango oyo biso banso tozelaka oyo ezali kati na biso kondima na biso maloba ya mokonzi ya kule yango nde ebengami kondima kati na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana velela kaka yekaka wasola wale misola yamikaka yamikaka. Donc nous demandons à tous les invités ici présents dans la salle de bien vouloir se mettre debout afin que nous puissions le saluer. Nous avons entre autres maman
Kingwe Loa Fanny, maman Kingwe Loa Fanny, de bien vouloir se mettre debout, s'il vous plaît, maman, là où vous êtes, pour que nous puissions vous saluer. Nous avons également papa Lobikasono Christian, de bien vouloir se mettre debout. Nous avons également notre frère papa Fungiza de Fliki Saint-Denis, de pouvoir se mettre debout, s'il vous plaît. Et nous associons également tous les responsables du mouvement ici présents, ainsi que le diacre et diaconesses qui sont présents dans la salle, de bien vouloir se mettre debout afin que nous, vos enfants, nous puissions vous saluer, s'il vous plaît. Nos frères et sœurs, ainsi que nos Bouddhas, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et mamans, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous asseoir, s'il vous plaît. Le conseiller général, le papa Nixon et sa suite ont administré les sacrements de l'ordre. Cependant, nous savons très bien qu'il y a une équipe nouvelle qui vient d'être nommée, mais nous savons qu'il y a eu une équipe qui a assumé le terrain pendant un certain temps. C'est pour cela que nous allons demander à papa Michel, papa diacre Michel, qui est actuellement devenu le comptable de la paroisse, qui fut pendant un certain moment, je pense pendant un mois, les responsables AI de la paroisse de Blanc-Ménil. Nous invitons papa Jean-Michel, papa diacre, de bien vouloir se mettre debout. Ici, Tokopesa, maman la biso, maman révérende Bote, Toseli, maman Atele, maman Biso, Balanier, Tokaboya Maïs. Pas qui, s'il vous plaît.
na komi sato ya bule tata mwana pe molimo santo. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Nous l'appelons très respectueusement s'il vous plaît. Merci pour être aux alliés Nzambe ya molingo. Nini tokopesa yo na maemanso yo salini biso papa. Umisama na yo zwa lokumu pamba to bomina yango. Mukolo na ngai na ngonga oyo ngamo umbu na yo na telemi liboso ba mpate na yo. Ndani liboso maloba. Bona mbala liboso na esika yo tindika na musala. Ngai te kasi yo nde yaka otambusa ngai pe to tambola elongo na mpate na yo. Poete tosala oyo bidikati na biso yo kwa kosepela mukili mozo wa kimia na akombo na tata ya mwana pe tata mulio musa. Amen. Amen. Na akombo ya tata ya mwana pe ya tata mulio musantu. Ya liboso na zongise libino mbote obosi kupesa ngai na akombo ya tata mwana pe tata mulio musantu. Na akombo ya tata ya mwana pe ya tata mulio musantu. Blameni, oye! Oye! Blameni, oye! Oye! Blameni, oye! 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 Bolino, mibeko, misala. Ekana batisipo. Bolino, mibeko, misala, pe kotos. Eza boete? Eza boete. Posi kotos eza na ngai te, ata na kosala misala. Na kozana lolendo na kozana tomba donc ngana taxi plan meni oye 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 bolingo mibeko misala pe botos to kanye mibeka plan meni oye oye plan meni oye oye plan meni oye 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 bolingo mibeko misala pe botos. Nakanisi papa secrétaire asali biso rappel ya maetoyoki na mukanda ya Nzambe pamba te mama na likamudoyela kandeni wana. Vi tango oyo tikali na biso pamba te tozana musala kosala tozana commentaire lisusu ya kutia kati na mateya toyoki te. Na kobakisa kaka boye ndenge papa atangi toyoki na psaume nini ya lobi. Kuna na pison balobi ete oyo azali kotosa oyo azali kotosa malako na tata Nzambe yango nde epesaka makasi botosi nde epesaka moto makasi na mibeko tobakisi boye mibeko yango nde ezali kosala différence na biso na bapakani na sermon na bakisi boye mwana Nzambe akoyebanaka na bizaleli na ye ndenge tata modele asili koloba na biso pe kuna balobi ete oyo balobaka nkolo te bato bakomona bokonzi na tata Nzambe kasi bayeba kosalaka posa na ye biso bakibangise lelo tozali kobelela tata Simon Kimbangu kiangani Nzambe na biso me soki tozali kosala maye azali kosenga te tokomona pe bokonzi na tata Nzambe te na yango toyeba kotosa oyo bazali kopesa biso oyo lingomba azali kosenga oyo lingomba azali kotinda toyeba kotosa yango na bakisi ete blameni kotosi soki nkamba alobi oui biso pe oui soki alobi non biso pe non kasi na ntango tozali na ezaleli oyo ezali contraire na lukutakano pamba te lukutakano egali nkama lukutakano euti na nkama toyebi nini lukutakano azali kosenga na moko na biso bakimbangiste mutu azali kotosa te akobali lokola mutu aza koloba seigneur ndenge toyoki na mokana mwa Nzambe ndenge batangeli biso kasi soki tokokisi
posa ya papa Simon Kimbangu kiangani o azali kosenga biso à travers bambuta na mayeba azali kopesa biso wana nde tomoni bisengo ndenge papa alobi na sermon na ye eza makambo ya sika te ezalaki nango na tiroir nazalaki etone ntango natangi règlement d'ordre intérieur ya 1961 natangi kaka paragraphe oyo etali bafille d'honneur banda 1961 papa liangenda apekisaka ete bamabala ekoki kokota na bafille d'honneur te me totala bambula oyo nyonso eleki tozangaki kotosa eske tokontinue kotambola na kozanga kotosa na bandi te malamu totosa soki nkamba alobi tokosala boye te totosa yango nabakisi likambo wana ya botosi na kati ya blameli po ete bokeseni bomona na solo tokoloba mingi te tokononga lokola mbula te nga na aloba bebe na ye esika nabotami sika mwana abotami sika alobaka mingi te toza na te ya koloba ebele mpo na lelo tosukisi bongo na oyo etali mateya na kombo na tata ya mwana mpe tata molio mosantu amen nde tokopoursuivre na bambote kasi liboso tokota na bambote po etika liboso na biso toyebi ete lobi tozalaki na liyangani monene esangisaki baresponsable nyonso ya Europe tozalaki biso banso kuna na biro ya paroisse ya Saint-Denis mama na likambo ezalaki biso banso toyebi ete papa mokonzi abule apesa biso na poto mokumba ya koambelir musée bandeko basala démarche bakendeki na Espagne na Portugal pardon mpona kosala achat biloko wana na tokokota na detail ete poto ya kowela ntango toyebi ete totelemaki na biloko wana évolution ezalaki lisusu te yango pendant le centenaire papa mokonzi abule asengaki na ndeko na biso papa responsable ya paroisse ya Saint-Denis ete ameka kobengisa biso banso totala likambo wana po ete tosilisa ndimbo wana mpo babandi komenase kotia kombo tata na biso na tribunal ezali esengo lelo soki toyoki ete papa Simon Kimbangu kiangani azali trahi na justice ya baportugais tokosepelesa lokumu na biso eza mapamboli na bandi te omoni likambo tovandelaki lobini wana yango wana nde ekangamaki boye makanisi epesamalaki ya ndenge na ndenge kasi kanisi oyo tokangaki yango oyo mondimi nyonso oyo abengami ete mondimi tokopesa 100 euro po ete toyeba kosilisa niongo wana eza likambo tolalisa teke ti décembre pardon ezali urgent donc mondimi nyonso ifapesa 100 euro po ete tokoka kosilisa niongo wana avec le temps tokoyeba soki ndenge nini tokoprocéder à partir du dimanche prochain oyo amoni ke aza na 20 alingi koavance ou bien 50 alingi koavance na ekwa ete alongwa na likambo wana akoki kosala me tokoyokana na bambuta ndenge nini tokosalela me mutu nyonso ayeba ete 100 euro na mondimi nyonso soki nga nayebi ke nazali mondimi na kopesa 100 euro po ete tokoka kokangisa mbongwana ekende na Portugal tosilisa niongo biloko ekoma na nkamba tata na biso apa kosepela soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli nakanisi na ntango nyonso bozalaki oyo nde ya mibale bazangaki kopesa bino rappel te na po etali bana nkolo bana nkole oye bana nkole oye bana nkole oye slogan na bino boyebi te me papa Jean-Marie akozala makambo likambo te sene une partie de l'église toyokaki ndenge mokonzi ya bule abeleli a insisté papa a insisté à propos ya bana nkole ete le 2 juillet pamba te yango nde yali fete na bino alingi bana nkole bamaka ebele na nkama na yango oyokana nakanisi osi kovandaki osi kosololaki soki bokosala délégation soki mpe bino nyonso bokokende kozala kaka esengo me Blameli akoki kozwa 0 te ifo ezala représente na kati ya kobengama wana ya
bure abendisi pas seulement bana nkole pe na faki na kanisi tolandaki bamessage ya papa eza boyete tolandaki abendisi bana nkole faki mais aye kobakisa lisusu na biso batambolisi nyonso oyo azali ntengi lomi sele paster biso banso tobengami na nkamba mpona le 8 juillet donc baye tokokende le 2 juillet toyeba ete soki ozali responsable yeba ete tokotikala kuna ti le 8 juillet po ete toyoka mokonzi ya bule nini abongisi mpona biso yango wana ntango toza kozonga na bandako kudi ya kobanza ndenge tata na biso alobaka diansuka makani kokela oyebi ntina nango kokolia na ntongo makanisi fo ezala na pokwa soki yo kokende donc préparatif na yo fo ebanda ntango oyo toleki sikawa nde tokopoursuivre na kopesana bamboto tozali na bakonzi na biso minene baza na biso na kati awa ndenge toyoki ndenge tomoni yango wana tokotelemisa bango lisusu pamba te mayema tikali makobima nde kati na minoko na bango précisement na kati ya minoko ya papa conseiller général papa Nixon elokola bazali bango mibale kopesa bango mbote sikasikawa bango mibale nsima nde papa akozwa maloba papa akotelema kotelema installation c'est des gars qui n'ont pas aussi gros qui n'ont pas autant moi les à la simplement ils allaient amener nous sous la moto vanda qui kimia blam ni loyer blam ni loyer blam ni loyer bolingo nibeko nisala ebotosi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tomoni ngonga ekomi musika mingi ya koloba ezali lisusu te lelo tobongamaki ya solo mpona baévénement mibale tozalaki mpe kozela mama na biso mama conseillère direct esengelaki azala na biso elongo mpona kosala mosala oyo euti kosalema mpe misala ya botongi yerusalemi kasi na butu nsima ya réunion ndenge toyoki réunion ya batambusi nyonso ya europe ezalaki na la briche ntango tosilisi nde tosololaki na mama azwaki coup de fil ya nkamba